Voilà, c'est bon accord oui ça qui est comme aller le mokonzi bokobokango na mai accord na ibisayo accord ya biso ya Nairobi je vais vous préciser accord ya Nairobi c'est là qui soki tozui majorité dans l'Assemblée nationale comme des boy mais je te dis accord c'est là qui tosangani tant tozui majorité dans l'Assemblée nationale Vital Kamerhe comme premier ministre et c'est là qui bongo il ne faut pas qu'on lia monoko est-ce que tu as la majorité dans l'Assemblée nationale? Place Vital Kamerhe azali et ce n'est pas et ça place ça peut ça comme tu as parti politique nous soutenir mais Vital ils ont dossier en bongo il y a 100 jours ils ont dossier mon arrêté la banque a dit je suis innocent a fini 37 millions elle est bien ça innocent où est le problème de l'IDPS oui vous sali UNC papa côté okende ki ko boka manga to izala kiti ya bisoni état de droit yango wana mais na bisabino bandeko soki lelo ba convoquer Vital Kamerhe directeur ya cabinet chef de l'état bongo baliki li nyonso omokamate bana mufunge boko kenda bloc tout le monde doit aider déjà libi bongo à l'état ou toi ça na dossier à l'état ministre gouverneur pas de militaires à l'époque yo kozwata okena na kingakati webi sakabela banga tembongo kozwaki eza combien est-ce que vous avez makolo ya kokoma na d'abord place wana est-ce que kokoma na yo kotuna monoko nini ya mina sema yo nini alimedio basali ombuma soki esali ke ba retrouver maboko ya feka na kati ya mosolo batie na makala yo kaso mais lona ya biso nini mais bakangi selon mes amis beko c'est moi impression na yo quand même mutayi bon et ça n'a pas puisque azali directeur du cabinet chef de l'état donc ça va en tout cas et ça n'a pas comment comment bako kanga na biso mokonzi Correcteur News TV awande correction ya ba news tout donc awande on assure quoi suivez Correcteur News TV. S'abonner massivement sur la Correcteur News avec Yemoko Rachou la caramel check c'est pas pareil. Mesdames et messieurs, merci de nous faire toujours confiance. Bon, quand lelo bandeko balandito solo la kama solo ya politique, solo ya actualité ya mboka, balobi mokile ningali mwa moke, to bosali mwa moke coronavirus et kotambola mwana mboka Vital Kamerhe ba accusé ngambo mususu bato balobi que UDPS peut ko soutenir était pourtant UNC UDPS ba benga ngo cash c'est-à-dire coalition ya lina kati na bwende to équipe moi lito imoko to bito ka pe lito imususu kandingi papa mayeli mama mayeli azalaka donc chon na bino peninga ya mayele et ka lito nyonso mi balé pour et sabino en tout cas ba résolution malamu na ye na bureau ya mona mboka yoka 100 balobi 100 ya rande ye donc soko lingo ka vraiment 100 ya ba actualité ya mboka ya rande ka pa na yango to côté le pena na bureau avec force mona mboka yoka 100 boni oui, bonjour madame. Tout a bien par la grâce de Dieu, nous avons battu les biso. Malgré tout ça, il y a un colonel ou un colonel coronavirus. Donc, azo bangi sa makasi. Le quoi les bosses na saisir na c'est pas congolais que terrain za mabé, coroner zo pour le monde entier. Donc, il ne faut pas blaguer. Donc, il faut que se protéger. Ko yeba ndenge ni kozwa mesure wana ko yeba ko s'approprier nango puisque nous autres d'abord, ceux qui ont limé on a besoin de soutenir. Donc, d'où il faut que se protéger, que les maladies et puis, biso awa tozali batu ya tester ba corona d'abord ba vaccin. Là wa libosa wana. Awa makama vaccin avant et traité nanu batu ba kufi belé na Italie, na France, na Belgique, partout aux États-Unis. Soki babiki mbala simande boroya. Pardon. Merci beaucoup Yokason en parlant du coronavirus. Mukonzamboka décréta qui état d'urgence. Nakata état d'urgence, moi mbilinga mato ya balamboka. Le président Félix Antoine Tshisekedi lobi ndenge ezali boye ba église ya mayanga ni sala maliso soute bato nakata ba transport bazali su mingité bato bakende su côté kate ezalaka bato bateka biloko kolia. Population alobi ceux qui toteka biloko kolia te biloko toteka ceux qui ezali sani
ce qui te qui me permettre biso to soma bilo to kende ko soma bilo to mbongo to soma bilo ka kolia et puis mon bato mosusu ba biso to ko kela mokonza mboka te to ko makaka libanda to teka attaque ko malade ko ya écoute les sona ba nzela pa to ko teka po to boyi to kufa na nzala que to kufa na coronavirus e ko iba na pété so ba to ba kufa ya so ba kuta ya l'hôpital e ko iba na te sikolo motuna musoye na sima wana une peste nega to yebeliam tango ezalaka na situation ya mokonza mboka ya kala Joseph Kabila Kabange soki ka balobi likambo esimbi population pena malamu te yoka son oyoka na libanda na lobi boko yoka mais ndenge nini population pena ngamu na eleli maloba mokonza mboka lobaki idepese beti kara ya nyama. Et bon, il faut vous comprendre. Oyebi étape tozali, il faut comprendre que il faut se protéger. Bandeko biso qui est le président lobby ezali par sentiment. Président Moni Koma badega d'abord mais il wana bazuango non seulement na Congo, presque monde entier. D'abord ba mindele bazaka zuwa ya musala. Hein? Ba mindele ngana uti poto na biso kete na poto soki au travail était d'abord au longwe. Mundela linga mutu nyos et le même église que tu vas montrer dans l'église ti dimanche. Mais ce que Mundela a cassé d'abord l'activité nyos. C'est la vérité les amabe. Qu'une église exacte, mais exacte nyos bazana palin, ce que ba mono libanda mbwala ndio. Chien. Kangae. Ah on a vu ce mon président tiki bango ba lebité. Bateka ba tuter puisque malgré cas ya ba maladie bazali déjà mais na minute yoki niveau mati. C'est par rapport à Kozanga Koyoka ba congolais. Problème est présent ici, présent zali vrai chrétien pratiquant pas sambelaka. Mais à monique terrain zali mabé. À monique terrain zali na minute que terrain zali mabé, les autres senga population à se protéger. Et en gros moni président peut se mesure d'abord l'église est kangami batutu ba kangami zali par sentiment tekete boy boy. Les ali côté les la propagation ya maladie wana batu ba vendre. Ça côté les mélamons na mboka yoka sona ko kango kana maluba nobi ba mboka mosusu ba ko teka te ba ko kinisala ti kasi biso pe bato libanda kuna tango ba ko teka te moi l'état pe apesi bango ma lomeyati ako proposer bango pe mokolo na mokolo biloko kolia bongo biso président apesi opportunité yoki si l'autorisation du président de la République apesi autorisation courant na mai boko futa te. Écoutez d'abord les ali ba point puisque budget na biso les ali muke ya kotuna te ya mike. Mais quand même président Alexis Bolingo, ce n'est pas dire que l'État a fait ça bon na SNDT na fait ça bon na régie des eaux. Mbongo oyo population alingaki afuta président lobby autorisation na minute l'État a débloqué mbongo afuta ba fonctionnaire batalaka na SNL même na régie des eaux. Les ali eloko makasi action oyo fachi asali. Population quand il a la présidente mais population pas content il a président balobi le peuple d'abord mokonza mboka bato musu balobi mais pourquoi assigner atate que salaire na ye et les kaka kuna la population appelle ça comment le meilleur bon le ko kolia pour nanda ko soki papa azali incapable ko lesa bana c'est ça soni makambo ebele président sali d'abord malade des amas sécuritaires et le ko liboso to ko taka jeune musa ko sala une semaine ya jeune mazo me mayati to ko fakate vaut mieux que se protéger qu'au Kennedy ou tant que vous avez mon toit n'a sombe à pression bon na maboko azana rosala nini na mbongo na ozo lukana bana omoni mama moko à cause de panique avec bon bana tongoli bango asangisi kangawisi asangisi na Congo bololo na pilipili na ndem bana badai sur place pour nini asangisi biloko bololo ya liboma à cause ya kobanga puisque balobi population bo vanda na ndako bon vendre dans Ndaku, Nzambe a yebi puisque le moment le président a vu responsabilité. Yogi déjà budget, Banque mondiale a débloqué Mbongo après 47 millions. Mais bah le Mbongo oyo kozala a na Congo ezali 17 milliards pour ba débloquer pour na ko faire ce fonctionnement. Banque mondiale a payé le budget ya Mbongo na biso. Budget to ko na minito Mbongo wana ezali pour na ko investir congolais à vivre paix, à mon bonheur, ya peuple à mon bonheur ya mboka na ye, azo salaire na ye. Les alliés forts, il y a diplomatie, facha beti. Donc, bateau bazali quand c'est fraisé, autres tamboula, azo ngendo sala ba tournon, azo ngendo sala ba voyage à pamba pam. Voilà, retombé, il y a banque mondiale a aidé bon wana na pays société. Uniquement RDC. Vous comprenez? Fachi béton, à cartonner dans dengue mako donc bozala kimia, au boy fachi c'est un secrétaire, soko boy fachi au Brazza. Brazza pekuna corona colonel. Azo zela na mai donc so leki basali au mokamate. Donc Teresa ya koinda bo se protéger congolais.
Teresa Mabe. Oui, basali Banque mondiale ce qui a publié 47 millions et ça pour la diplomatie à Mokonzi Mboka. Kasi pe to telemi ya corona. Diplomatie au Mokonzi Mboka sali ndela zingi ka wana. Diplomatie à salaki. Ah vaccin docteur Mouye balobi vaccin ya. Bato balobi le président Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo peuple alobi que notre lingi vaccin te to yoki mungo na été. C'est que Mokonzi Mboka akomona lolenge ya kolobate akoboya kolobakete vaccin ya wate lokola peuple nanga boyi po lokola tambolaki libanda peut-être kuna pe ba okangela e Fachi za le peuple d'abord aussi au mwana wapi vaccin ba mama Fachi au banga bakangele kuna na yebisa yo Fachi akola na mikila poto wana ayebi makambo nini lelo nazo yebisa yo Fachi il était même surpris na décision ya docteur Muyembe azaki informé te docteur Muyembe a lobby eloko wana par rapport ya sentiment peut-être ya musala na ye amoni que était azali candidat d'ailleurs yemoko aye ko changer maloba ko retirer maloba et peuple les abo mais na yebisa boy biso peuple congolais tozali batu batestaka biso te kendena non bakobate kendena no meka non avant on meka kisina yo kendena na Italie kendena na Belgique et c'est que bibembezali kendena na Espagne et c'est que bibembezali kendena na Chine il a accès biso tant que tu es malade ici kuna ndeto ko ndemata atoka congolais ba italien ba ko fali surtout puisque na Italie zala qui bloque par jour 700 personnes par jour 700 et mataki na dose comment que na 800 par jour ce qu'on totalisé pour le coroner sali et bomi combien donc ba congolais bazali il y a un président mais président kotika la condimate et loko ezo ya pona et détruire les populations Fachi azali le peuple d'abord il azali sima ya population voilà la voix du peuple c'est la voix de Dieu donc Fachi azali awa muponami ya peuple pe azo sala o peuple azo kolinga yo kason ozali membre na kati ya UDPS toni to na état de santé ya UDPS toni to na état de santé ya coalition cash UNC UDPS santé ya UDPS kitoko UDPS ça n'a problème bien UDPS ça kama kam susu zomona batu balinga ba profiter hein to yebi déjà peut-être moko alinga kanisa que UDPS 1 na boyebi sabi yo que na profiter na article 26 il y a statut à UDPS lobby en cas d'empêchement définitif n'est convoqué congrès mais mon a signé mandat spécial où il tozo le belana batum bazo sale débat na média ezali Fachi a signé ngo apesi Jean-Marc Kabund bakei nango na ministère intérieur à l'époque ya Kabila Kabang ba localiser yango donc mandat spécial où il bapesi Kabund ce n'est pas biso ezali yemoko chef de l'état ce qui le likambo izolika na UDPS que bazo menacer Kabund ce n'est pas Kabund bazo menacer moto a signé qui mandat spécial vous comprenez donc makambo wana kuna ezana problème était tu yebi déjà que terrain zali moto abuzali bazo menacer za Fachi za na stopper mandat na congrès auto sala qui congrès zali pour 5 ans Fachi sali une année bon état de santé ya cash déjà un problème était bon sauf que tu yebi moi makambo zali koleka il y a convocation il y a directeur à cabinet chef de l'état bato balinga ba politiser le wana te pour comprendre ce n'est pas l'IDPS ni de près ni de loin où il arrive au fond de Vital Kamerhe to wele nini ezali dossier ya bato oyo bazo benga directeur ya Robank na yena mutu ya OVD na banani bango ba porter plainte na Vital Kamerhe ce n'est pas l'IDPS bande ku ya yini c'est bozo kene o IDPS akolobani d'abord eloko il faut bon mesana d'abord état de droit. C'est ça l'état des droits. C'est ça l'état des droits. L'état des droits, cela veut dire que influence et justice, c'était que tu es pas. Voilà comment. C'est la toute première fois en RDC, depuis Congo et Salama, va convoquer directeur à cabinet. Qui est directeur à cabinet? Vice-président. Il y a République. Titre 1. Mais va convoquer un magistrat, Ayebda, Nini, Asali, dossier Nini, après ses explications. Il y a eu ces années. beaucoup soutenir yete balobi bino balé boza batu mokoti bani kote kuna likambe shebi bongo bino moko beta kara loka boko yoka te binde non ndo za okura bakanga ya biso nani aota na biso justice la minute oyo état de droit zanini tika ko influencer justice tika ko kota makambo ya justice même na minute président ko lo baté président atiki justice bango moko bakata balo baté na minute oyo ko zali yo bomi moto donc président a pu se faveur à le baté le ko lo bomi moto yo zali directeur na ya cabinet okuyi ko kota boloko te wana zali pouvoir ya deux poids deux mesures d'où il faut que la justice a un dossier batala
ndekuntunanga ya salinini président ya kutuna kete bokomi na niveau nini. Ce n'est pas que président a na minute kete boko convoqué été azagirete na ya cabinet. C'est bando ya yini se bazo zera bongo. Sur bazo zera bongo c'est déplorable. Ezali état de droit autozela kate. État de droit tika moto akende soko dans le dossier, vous allez y bien le kwa moto. Puisque vous allez moto directeur de cabinet, oya olo bateke balandela yote puisque fatia kota alo bate. Non akota po apekisa, jitse bakangate. Non. Na mboka yoka son aussi mi pende sika na malamu de sika pena ko telema na ngambo UNC balobi mwana mboka Vital Kamerhe azali penza innocent peut être mokanda batindi oyo aki ko comparaître mokanda ezali na date nanu ya malonga te pour date wana ba komi ezali le 6 mars et pourtant tozali le 6 avril alors date wana ezali ko zala penza exact tende yango balobi moya ki ne ko se présenter ezali tende yo ko ba wana il faut que tout ça l'état ce qui au moni moto peut-être azolo bake les longai nazo sala bo IDPS bazo sala IDPS ni de près ni de loin. C'est pas balobi que IDPS ndenge za boye peut-être ndé ko sala moi manœuvre pour accord ya Nairobi et le bas qui était après 5 ans ndenge za boye 2023 to matato qui était Vital Kamerhe président. Non, ce qui manœuvre qui a sala sali pour à se présenter té. Bon d'abord maman. Dossier bazo fondé le Vital Kamerhe za dossier ni. Programme 100 jours ya mkonza mboka malgré za motuna yoko tuna nga motuna. Nazo tuna dossier o bazo Kamerhe Vital. Ils ont dossier mbongo ya 100 jours. Ils ont dossier mutu argité la banque à lui je suis innocent. A fini 37 millions. À lui ça innocent. Où est le problème de l'IDPS? Oui vous sali UNC. Papa côté okende ki ko boka manga. To izala kiti ya bisoni yo moko d'abord na yibisa que binoke bazo facturer mingi ndeko na biso bikambo mingi Algeria ki période ya tangu chibaraza laki banome nani ilongkamba na minute wana bangonyo bazaki ko bazaki na signature te il faut que le makambo il faut que le batuzana media signature muto azaki nango ezalaki directeur du cabinet chef de l'État. Makamunyo c'est la présidence de la République. Donc ce qui est le bazoling ba yeba établissement, il y a gestion, il y a bongo yozale qui ko dépenser, ma bezawa. Est-ce que c'est le problème il y a IDPS? Donc ça là no mabe, pas pour IDPS. IDPS tout ça concerne biloko anaten. Botika biloba loba. Ce qui IDPS a un problème fatia ko longola Vital Kamerhe. Pour monter ma passe, nenge déjà dans 5 ans, dans 4 ans awa, moi na mboka Vital Kamerhe ngozala bon konza mboka. Il y a moko za na dossier na ye. Bile moko yemba o fati umela. Bon, et le PCP ba passer, tant bazo ka ndeko bande. Fatia ko mela pona nini? Gestion fatia yenango, bolingo fati monde ati zo déjà kizo cartonné. Ba mama to ala na se. Pasteur tout, bon ba présent tout. Si on voit une envoyé malam, ba mama balali na se. Bongo accord oui sale ki ya ko malelo mokonzi. Boko bokango na mai. Accord na yebisa yo. Accord ya biso ya Nairobi, je vais vous préciser. Accord ya Nairobi ezala ki soki tozui majorité dans l'Assemblée nationale. Comme des boy. Mais je te dis accord ezala ki tosangani tant tozui majorité dans l'Assemblée nationale Vital Kamerhe comme premier ministre. Ezala ki bongo, il ne faut pas qu'on lia monoko. Est-ce que tu as la majorité dans l'Assemblée nationale? Place Vital Kamerhe azali et ce n'est pas eza place ba pesa ka mutu ya parti politique une société ezala ka place ya confiance ya chef de l'État donc ezali le vice-président partenaire ya mkonza. Mais je vous dis ezali le vice-président ya République wana kuna bango pe bayebi ba contexte wana bayebi accord wana mondeni bango ba ko ba makambo ko ba te parce que bango lobi accord lo ba kaka mwana mboka 5 tikela mwana mai kiti. Ce qui ont moni d'abord intention mabe yangwa les lonan to komina en 2023 té pourquoi bino bani campagne héros vous avez déjà que maïla mabe zali hein non on ta maïla bon ça lobi non ce qui ont moni montu déjà dans to komina moment campagne té de bobandi déjà campagne héros c'est terrible c'est très risqué encore montu nangona ni proche enfant intime ya chef de l'État. Oh balingi place directeur de cabinet ezali place mutu akuyi ko pesa n'importe qui dans le monde ezala kapeti à confiance ezaka na parti politique mususu te ezaka au moins il faut fatia l'accès monene mutu monene na ye
directeur de cabinet. Muté malamu te balobi eza reconnaissance, c'est question muté malamu te. Abendi Fachi boye, bato balobi bato so bakolo baté papa. To monaki mokonza mboka ndenga tambolaki na VK. UDPS ebelelaki yembi ko yemba biso te. Botu na caméra ko te. Bongo banze mona sino ngobanga na kasi ko yoka sa. Biso na zoyi bisayo. Tozana majorité na Assemblée nationale. Ezali? Amen. Effort. Ezali ya parti politique et même les biso batouana. Et même les biso capacité à voilà, je suis très fort dans mes députés, tu comme majorité dans l'Assemblée nationale. Tous en côté. Ce qui tous en côté, cela veut dire aux alliés incompétents. Mais facha ça l'accent na bolingo ya partenaire, ya l'accès que j'ai que montoyo tosongani bolingo ya signe de reconnaissance, il faut le corps to arrêter place ya premier ministre. Na pesio place ba pesa ka batute, bandeko ba pesa ka place wana na mutu nyonso na mokilo yo te. Ce qui fait d'abord gestion nyonso ya république, document nyonso avant il est ya bastonge même aussi. Même na kabaya kamanga même partout. Il est ka wapi? C'est quoi ça coach? Non bon, coacher c'est bien. Au moins ni signe respect fachi azana bolingo makasi. Fachi azali humble. Et puis ceux qui fachi azalaki humble puisque makambo ne bandaka la fachi ya bandit eh boy président le non nalingi eloko moko ekotate mais justice yé ba yiko kuta mutu moko ou azana dossier na yé à part alobi moi je ne peux pas ngai na kedo futa mbongo na ngai boye vaut mieux que na plainte to que na justice mabe ya fachi ça les amis kasi be ngaboka ya INC fachi pe justice ekote la dossier té il y a 100 jours té nanga mbopeka ya UNC balobi que mwana mboka Vital Kamerhe soki lelo bakanga ye bakangi en flagrant c'est que mbongo wana na mokonza mboka zali impliqué pour alobaki mambo ba rétrocession ba mbongo wa mais na na signature mwana masio yo zebat facha zali na signature côté mbongo zali ko côté facha yebi azalaki ko se ko bimate ça que mokonza mboka yeba to amona écoutez nyonso ba mama na ebisio bon yo osala na bureau peut-être yeba makambo mesala na bureau nazo biso que si les kambo ezali wana eza ya masolo ya masekite masekite yo pe ndengo lobika likambo ya masolo masekite bango pe balobi boye awa boko beta sete bo mema veka awa oyo bango bako bimisa bo préparer ce qui bazana vérité que te facha yebaki mbongo babis ba preuve président a levé monte d'abord président peut autorisation il faut comprendre après cette autorisation basta la enquête na ndako na yemoko fachi a le bien officiel mais na média ba le bi que na pesi ordre na justice bossa enquête na ndako na ngai soki mbongo moko ya l'état ezali bossa bobimis bongo siko cabinet donc président pesi autorisation que de justice bino bossa la mosala ndenge sengeli lokole justice ezalaka na monde partout c'est ce que le président fait ma beza que puisque pour une fachi autorisé justice bakanga Kamerhe ba convoquer mais oui je te dis ma beza dit que ndeni ba convoquer Vital Kamerhe ba ko si il faut fachi lo bakete bo montoyate c'est ça donc ma be yonse bazo lo bakete il dépêche bazo mona ma be puisque fachi il fallait apeki ça justice ba convoquer Vital Kamerhe oh mutu nyonso azali na sa mibeko il faut que to sa mibeko mon état de droit yango wana mais na ibisa bino ba ndeko ce qui est convoqué Vital Kamerhe directeur de cabinet chef de l'état bongo ba liki li nyonso omokamate bana mufunge boko kenda bloc tout le monde doit aider déjà libi mbongo à l'état ou toi un dossier à l'état ministre gouverneur pas des militaires aux députés voilà c'est bien que fachi alobaki déjà que na Congo aux un prétexte moko ya mbongo ya likambo songolo immunité zate tout le monde qui doit se justifier devant la justice on peut sa explication qui était ngai na zaïli bakite ba efisaki na zala boy na yenango na lobi libana lobi boye na zali na 82 ans na za innocent mama papa mena ça libana lobi na za innocent na zo kufa pamba bozoka ngai boki vous musiko ya bisonini il est besoin de problème pardon s'il vous plaît bande ko yanyi c'est bobo chana ce n'est pas l'IDPS papa libana zana magala mwana mboka yoka son
UNC ezali pe ko accuser bino lisusu na mususu balobi bino moi mbilinga santé ali pena malamu mingi te na bino na bango parce que basengaka coalition oyo elongwa plateforme électorale comme plateforme politique basala batinda document mais bayoka mon mboka secrétaire général Augustin Kabuya alobi que ayebi yango te pourtant ba bazana accusé de réception. Non, bon, quand on a parti politique, on a une plateforme politique, on ne peut pas aller trop vite. Il faut observer non, à lire n'est pas. Moi, je m'en qui ne bouille, je m'en ai. Confiance na bango. Non, maman, pardon. Moi, tu es qui n'est pas ça politique, je suis taras. T'as pas signé temps. Faut que tu aies un ah. C'est local. Bah, il y a une quantité quand même. Non, politique, t'as là. Batala ka basingi. Tant que vous politique, il faut t'ala ka. Nini wewe unazo sala, nini ko sala malobi. Tant que vous en politique, il ne faut pas qu'on ait pas de sentiment. Pour ça, je comme sous et bomia na yomoko. Obumina IDPS. Donc IDPS c'est ba créer yango te bona ko zindisa yango. IDPS c'est ba créer yango pour pouvoir et conserver yango depuis le longtemps possible. Voilà, IDPS ba sala on peut concevoir IDPS et concevoir pouvoir. IDPS 35 ans passé et Bundi 37 et Bundi et après ils pouvoir ti. Asimbika mon mboka Vital Kamerhe coach asimbika ka munita moke pouvoir gagner. Est-ce que tu as boy? Beaucoup ndima. Dans les boy. Force c'est mutuye moko na yebse boy. Force d'abord ya IDPS, il faut qu'on dima yango. Tant que parti politique ya IDPS va créer yango même il y a AAO yon so ezalaka te. Donc, c'est le parti où ils allaient mieux implantés dans le monde, les IDPS. Ce qu'au États-Unis, au France, parti à Obama, même il y a Trump, ils sont au Congo. Mais ce qui est aux États-Unis, au la fédération, il y a IDPS aux États-Unis, même en Chine, en Australie. Hein? Donc, tous les partis, c'est comparé à parti mon côté, na Congo. Mon côté, ce qui pour preuve, d'abord, c'est de martyr. Hein? Il y a ce que vous appelez ma casse, dans ça. Tu peux cet exemple moqué. Il est parti politique moko stade plein à craquer tina mabele. Parti politique moko te IDPS qui basse ali IDPS Chibale ali to occupé babi mona mboka Jean-Marc Kabunda ko sa pays IDPS na. Jean-Marc Kabunda moko le moko te atikala kana parti il faut que le montazana mabe mais ba ko le bible secrétaire tango IDPS so ezala ki mbuto mbuto ba ilingi bateka yango Chibala linga zongo na tongo pourquoi Tshisekedi akofi ba tutu bazalaki na bazalaki Kabunda ndatikala na parti. Donc il faut que reconnaître, il faut que la reconnaissance, que reconnaître mon tabundi makasi za kabunda. Vous comprenez? Na moment wana. Te na maman. Est-ce que vous entendez? Vital Kamerhe ce qui baie ba force na Vital Kamerhe te. Vital Kamerhe c'est qui directeur ya cabinet, le chef de l'État. Kando opesa. Maman nazo ibisa yo. Est-ce que vous avez déjà qui boss na qui président? Non, ils allaient vice-président. Ah boss en 2023. Pesaye bokondia du cap soki biso tokoyiko linga accord na biso ma bazolo ba accord ya Nairobi ezalaki ke soki tozwi na majorité na Assemblée nationale siko biso tango tozwi majorité na Assemblée te accord wana ezali te na tuni yo mama yo loba accord ezalaki tozwa majorité na Assemblée nationale siko tozwi yango na majorité na Assemblée nationale te accord ezali mais je vais te la miga ici kawana mais non abili kama reconnaissance des athées boko wele la bolie mino moko mosuni combien de temps moninga boko mo lingele déjà bu directeur à cabinet à vice président ya république ce qui tozaki na 1+4 ne place na ye vice président donc dossier nyonso avant il est kana ministre il est ka plastique nyonso yenda zo girango ezali masekité. Le président Félix Antoine Tshisekedi alobaki que babando kangana nda kunayi peuple congolais alobi boye mwana mboka le président Félix voyage liboso akeya bimika kawa ayi kozongisa mosolo na kindeki nango etikaleki yango lelo abeta sulu asali azongisa dernièrement donc vous informé na oyo asima balobi oyo akendaka kenda parce que kenda plusieurs fois bon il faut battre baloba ke voyage à président et botinini eloko liboso na dopesa yo kokenda président ya voyage na ye eloko esali oyoka donc bapesa mbongo moko oyo ezalaki déjà bato mapesaka na monde te osomona mbongo bazopesa mbongo ya unité 1,5 milliard bongo soko zo 1,5 milliard ochina chombo ekosimba ok na plutôt est-ce que na cabinet nyonso eza na Congo awa 1 million ya unité ezali eza te siko bapesi faci 1 milliard quelque pour na aziango a na gratuité oyoki banque mondiale a débloqué mbongo na voyage faci asali a tiango na compte gratuité enseignement donc na salaire na minute ba fonctionner ba enseignement bazo futa ma kitoko
sans problème ezali voyage à président Sali. Donc bongo o président zozongisa. D'abord ce n'est d'abord yo kozana capacité ko kene kotuna président té. À l'époque yo kozwata o kene na kingakati, we bisa kabela kabanga te bongo kozwaki za combien? Est-ce que ozana makolo ya okoma d'abord place wana? Hein? Est-ce que okoma? Hein? Na yo kotuna monoko nini? Ya mina sema yo nini? Ali medio basali ombuma na nzoto. Mais Fatia Zotika azali humble azo la transparence, il y a gestion, il y a chose de l'État. Donc biloko Fatia zo sala, ezali biloko ba minere basaka na poto. Même ba président musu basala kangote mais Fatia est exemplaire non seulement na Congo mais dans le monde entier. A décréter qui état d'urgence tozongela mo kesiba parmi ba mibeko azwaki. C'est comme si on dirait que za la penza exécuté té. Ce qui total pe nga mo susu gentil ngobila gouverneur alo banga mo susu kunanga mo susu puis nyonso ezali penza exécuté té. Ezali nini? Bon, nous avons que exécution yango ezali mais il ezali que avion moko ezokende te nini moko batu avion zam na bazokende te donc ezali ba exécuter na moment wana na période na temps siko eloko ezali que batu ba vendre na ndako. Vous comprendre peut-être Jantini Gobila aye ko sala moi communication tango alobaki déjà que confinement boy il fallait consulter d'abord après ce programme moko directement ba se consulter ba miselo le programme de 2000 ya Gombe et ezali par consultation à consulter à l'éviter tous les mesures pour nyonso ba adopter ango. Donc pour le moment batu baza la kimia ba congolais baza la kimia l'IDPS n'a rien à voir avec le dossier Vital Kamerhe te fait confiance Fatia fait confiance à Liboma. Je te dis il faut Fatia nommer mon IDPS c'est nézoi ça il faut nommer ko ataka boui a nommer Jean-Marc a nommer Mususu ata yokason oui il faut nommer mon confiance à partir puisque mon tourne à Australie mais tant que petit Vital Kamerhe confiance wana ba ne ko ba reconnaissant ba yeba quitter président petit poste wana ba pesa ka poste wana na mutu mususu te atiki signature ya présidence président soka voyager dans yazoti kala na mboka qui va signer le document na komba Fati bande ko boyoka donc makambo nazo ebisa bino bon mona comment que état de droit ezalaka makambo ya deux poids deux mesures te mutu nyonso azena sa mibeko tout le monde to sa mibeko po mibeko elanda donc na minito comprendre que dossier na biso na batu ya INC bo tia biso ko tutema makambo wana to yebi yango ndenge bandite to bokende ko tuna bata babele nani mutabaro bang bo tuna na papa na ya 82 ans azole baza innocent na magala na esa so qui esali ke ba retrouver maboko ya feka na kati ya mosolo batie na makala yoka son ngone ya biso nini mais bakangi selon mes amis beko c'est moi impression na yo quand même mutayi de pays bon et ça n'a pas si puisque azali directeur la cabinet chef de l'état donc ça va en tout cas et ça n'a pas si comment bako kanga na biso mokonzi c'est déjà la fin Yokason merci beaucoup Néo ya bibiso vraiment to côté na bureau donc to sepeli et monsieur les amis vraiment qui to remarqué en tout cas bande ko bozu mi beyano ya mituna na bino de le maweja merci d'être toujours derrière la caméra en tout cas Rocher le combattant merci à toi d'être toujours côté branché le bi sous Léa Omba le bi colonel Denis Sababi ce qui yoté donc comme on a général Kasongoté donc merci boza ebele Bolandi biso en tout cas ba kombozo kende donc boza toujours côté branché en tout cas ba balinga la caramel bozonga kara la chaîne bino en tout cas quant à moi rester branché connecté pe mingi mingi botinda balendo to tindela bino botinda la bato mususu merci Correcteur News TV awande correction ya ba news tout donc awande on assure quoi suivez Correcteur News TV. S'abonner massivement. Tu as vu Correcteur News avec Yemoko Rachou. La caramel. Check, c'est pas pareil.